Est-ce que vous avez encore voté Chadari? Est-ce que Bana Ngiringiri va encore voter Chadari? Est-ce que Bana Founa et Pananga va encore voter Chadari? Toboyi va koyebisa biso Chadari. Bozomo na place ba opposant bazali koleka. Tomoni kuna ndeko na biso Fayulu asali plein. Tomoni pe Félix Tshisekedi place azoleka azosala plein. Totunana est-ce que place ndeko na biso te bon tobenga ndeko. Bon place Chadari azoleka. Est-ce que azosala plein? Azwaki batu na stade Tata Raphaël. Batu bango moko na kati ya stade bazoyemba awa toyepo na Chadari te toyepo na 10 000 francs. Si bolanda chango lokola ngai na kosi nde biso opposition to lobi boy esengeli to batela ba voix na biso touti ko voter to fandi wana e kozala ndenge nini ezanati na lupangu oyo nde place vote ezali biso to fandi na biso ka liboso. À tout Seigneur, tout honneur, avant que ton père papa se lève à le bateau, le pan d'Israël, que le ciel m'a dit que l'homme soit pour tout le canal à moment où va prier. Seigneur, je te gloire pour la notre grâce car tu es bon et merveilleux. Seigneur, pourquoi les lots de Tikamouna m'a yo yebaki mukula lelo que docteur Sele akuya awa na kati ya ngiringiri. Yawe, yo tokosala kati nsika o tika ezala pona lokumu na yo. Papa totiki pe candidature na ye na maboniri ye. Quand même biso toko voter tika te yo pour soutenir ye yawe. Aye ba yawe ko réussir pour défendre la cause na bi. Propagande, si to ko ma élection, si mo la publication, ko tika été zala na ye. On va combattre ye ça. Tika ta kuta na ye. Ya le cielo va a terminar.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça ne va pas se lever à l'eau. Togoyo kaye, nini oyo, ayeli ao. Togoyo kaye, nini oyo, eza makanisi na ye, pe posa na ye, eza nini. Papa Sele, aza candidat de Puna. District à Puna, oya kwa englobé, bakomi lokola Kalam, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Makala, Bumbu, Selembao. Ils sont nyonso bakomi noyo. To se mettre quand même d'accord pour voter pour la molo de limoko le la battre pour défendre la cause na biso na kata parlement kuna donc là va devoir papa Sele au temps va telema à lobby na kata le collègue pe makambo et changer na kata ministre wa kambo et changer para pour papa Moussa est primaté tu vas pas mettre là-qui parce que ça là pour changer quand parce que là on va Sele madame Badonga va te mettre dans le gouvernement et ça mettre à table parce que c'est ça ma volonté maintenant le jour d'Inda donc le yoga papa Sele projet na yo le yoga papa Sele makanisi na zalango pona biso bana ya Puna bana papa Sele bazawa bana papa Sele viva bana papa Sele viva bana papa Sele viva 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 na change pour être Papa Sele a député national. Mais aussi député national au voté Dr Sele. Dr Sele, numéro 531. Numéro combien 531. Numéro combien 531. Yango na honneur nyonso. Na honneur nyonso. Simoto pesa Dr Sele Maloba. Tangazo telema. Na mama boko wana kobeta et encourager na maloba ya bonga. Ba mama ba mama na yo kite ba mama ba mama alobi soki ba mama bakoti likambo na yo seke ozali molongi eza boye te nayoki bien te ba mama ba mama ngiringiri ngiringiri Puna Puna. Merci mingi na ndenge boyambi ngai lelo awa na mabele na ngai ya ngiringiri ya église ya papa na biso Kutino Fernando nasima kotonda nzambe. Merci mingi na modérateur
na ndenge amemi biso na libondeli pe na yoki libondeli na ye asa mwana nzambe ya solo tobetela ye pe maboko. Nalingi pe natonda mama na biso Vero na équipe mobimba pona mosala oyo bozali kosala na télévision na tobetela ye pe maboko. Boyebi biso batu moko tobosanaka kotonda baninga ntango bazana na bomoi kokamba bamama lokola tozawa ebele kokamba biso nyonso esengaka bwanya pe esengaka mayele nde tolingaki tobetela mama na biso maboko na ekipe mobimba. Avant naloba avant nakende musika nalingi tobetela nanu lelo na ye awa poto solola makambo ya mboka tozoyokana na ye tobeta masolo ya mboka po tokomi na moma moko ya motuya mpo na mboka na biso na lelo tolobi tokobeta masolo ya nini ya mboka. Ba maman, dimanche le 23 ezali mokolo ya maponami. Biso nyonso toyebi eza boye te. Mokolo wana ezali dimanche ya liboso na kosenga na biso nyonso mutu azanga kokende kovote te. Nalingi toyokana mokolo ya dimanche tozolanda nalingi topesa bavoi na biso mokolo wana moto moko te atikala na ndako. Nalingi naloba ete dimanche tozolanda bamama bamama ntango bazokabolela biso allumette moko moko na elongi na ngai me nalingi to se concentre na kombo na ngai na numero boye te. Nalobaki lelo nakoya kosolola na bamama na ngai na ngiringiri awa esengeli totika mwa elembo biso nde topelisaka moto mikolo nyonso na ndako biso nde topelisaka te bamwinda na butu. Nalobi bamama na ngai batikala ta na allumette moko moko ntango bakozonga bayeba kokanisa pe ngai bayeba kobosana te ke tozali na moma ya maponani boye te. Nalobi ete dimanche esengeli tokende biso nyonso na élection wana eza ya liboso ya mibale. Nalingi torepete na biso nyonso candidat député national na biso aza numéro combien? 531. Te nayoki te aza numéro combien? 531. Kombo na ye nani? Mibale wana tobomba yango na motema makasi. Babiloko moko pe ya mike mike toza nango awa eza bakarte ya mike mike nani asi amona oyo ya ngai oyo. Nakosenga na bamama na ngai nyonso tobomba yango malamu na batruse dimanche wana ava kokende mpona kokende kovote ntango mosusu tokoki kobosana nayebi ke bino boza bana mayele eske bokoki kobosana na dimanche wana na ntongo mutu na mutu abimisi yango mpo averite lisusu nimero naloba nasakola bandeko na ngai pasi ezali makasi. Nazomona bamama po bazala ta na moyen kozombongo basala mombongo bilinga ezali nakosi ke bamama na ngai ngingiri bazali na motema malamu bazali na posa koyekola mwa misala balingi mpe mboka na bango mingi me tozomona ndile tozali komituna mboka nde elingi bango te ou bien bakambi ya mboka nde balingi bango te. Tosilisi korefleshi tomoni eloko moko bamama tomoni ke bakambi na biso ya mboka bazangi eloko moko bazangi bolingo bazangi nini bolingo nde tokomi na moment ya kochange bakambi awa nalingi toyokana malamu
tokomi na moment oyo esengeli tokende na vote biso nyonso toyebi bobola nini toza nango na kati ya ngilingili biso nyonso toyebi ndenge nini insécurité ezali ndenge nini courant problème kuluna mpe kotoyo mai mpe kotoyo tokomi na moment baoyo balingi tolongwa na boumbu bayeba kovote opposition papa edi ye daza mutu ya opposition docteur Sele bazali mutu ya opposition tokosama ata mukete nayebi ke tokoki kozala mpe na bandeko awa banankasi banoko bakoki kozala mpe bakandida ya majorité tokosana te soki tolingi tolongwa na pasi oyo toza nango na minyoko oyo toza nango esengeli tovote opposition est-ce que tozoyokana nabetisi te na eloko wana mpo na nini mokolo ya élection soki tovote mabe toyeba ete tokopesa bato bokonzi mpo na mbula boni mpo na mbula boni nde nalobi boye heureusement awa kimia ezali nayebisaki na mama na nga Véro cette parcelle n'est pas à vendre nalobaki nini cette parcelle n'est pas à vendre nalobi tomema mpe sango epai ya bamama mosusu oyo baye te epai ya bandeko na biso mibali mpe oyo baye te bamama bino nde bobotala biso eza boye te toyebisa mpe na bapapa oyo bayaki te ke lelo bosololaki na mwana na bango papa na bango leki na bango mpe yaya na bango docteur Sele ayebisi bango ete ayebisi bino ete mokolo ya maponami biso nyonso tofongola miso après avoir voté na kosenga na biso eloko kaka moko bamama tosilisi kovote tozongi na ndako tolie mwa fufu après tokozonga lisusu na bureau de vote wana ezali mot d'ordre tozali kopesa na opposition toboyi bovote candidat député provincial na bino et puis comme ba résultat ebini boye o aza na 0 bino bokondima yango toboyi bovote candidat député national na bino soki bosilve bavoite et puis boya boye azali na 0 bino bokondima yango 6h bakataka na 17h bapesi bajeton mpona bao baza na wana et puis bakovote ti bajeton wana ekosila après kovote bakendaka na oyo babengi dépouillement bavoi oyo eza na urne kobimisa moko tiango likolo ya mesa et puis kotala ndenge nini kobanda kokonte yango mpo toyeba nani azwi bavoi boni eloko wana dépouillement ezwaka mwa ntango vote ekoki kosila ba 18h 18h30 mais ti tokóma na dépouillement tokoki kokóma na mpe ba 21h 22h peut-être mpe 23h nakosenga na bamama na ngai eloko moko tosilisi kovote tozongi lisusu na biro boyebi mpo na nini esengeli tozonga na biro tolobi esengeli tozonga na biro mpo toprotege bavoi na biso nakopesa exemple oyo nazopesa mingi bamama bayebi osilisi kolamba otoki mwa mingi olobi okende nanu kosokola apres koya kokabola biloko ya kolia na ndako soki osisi kosokola tosala yango mpe bongo mwa mingi sikoyo na bandako nyonso bato lokola ata mosusu babasile te basile eza kokabola te nanga direki ya kozala bongo te mwa bafiston baandre bazangaka te ayoki nzala mwa makasi alobi mama ake kosokola nga nayoki nzala nakende nasala nini nayiba mosuni na nzuni leta mama abima akabo me mwana wana ntango akoyokaki mama azali kozonga na lombango akosala nini eske akoyiba lisusu mosuni ntango mosusu akotika na mofuniko kokweya mama akoyokaki mwana moko alingaki asimba misuni na nzungu me atiki mpo ayoki makolo na ngai ezozonga mbangu na cuisine nde tolobi boye 2006 toyebi élection elikaka ndenge nini mpe nani aganyaka 2011 mpe toyebi nani aganyaka mpe ya sonam papa na biso Etienne Tshisekedi yambala oyo toboyi mbilinga mpo ndenge tofandi awa eske moto akovote Shadari eske bana ngiringiri bakovote Shadari eske bana funa epa na ngai bakovote Shadari toboyi baya koyebisa biso Shadari nde aganyaki bozomona place baopposant bazali koleka tomoni kuna ndeko na biso Fayulu asali plein tomoni mpe Félix Tshisekedi place azoleka azosala plein totunana eske place ndeko na biso te bon tobengeka ndeko bon place Shadari azoleka eske azosala plein
azwaki bato awa na stade Tata Raphaël bato bango moko na kati ya stade bazoyemba awa toye mpo na Shaddai te toye mpo na 10 000 francs si bolandaki yango lokola ngai nakosi nde biso opposition tolobi boye esengeli tobatela bavoi na biso touti kovote tofandi wana ekozala ndenge nini eza neti na lupangu oyo nde place vote ezali biso tofandi na biso kaka liboso na coin tofandi oyo mpe akozala na pine aye atumbi pine na ye tofandi tozozela résultat ebongo bameka koyebisa biso ke Shaddai nde akani bameka ke docteur na biso Yemba Selemani 531 abimi na 0 voix déjà ndenge toza awa soki tobimi na muke sengeli tozala ta na 1000 kaka ndenge tofandi apo ndenge tofandi awa mama na mama aza na bana naye nakosi bana na bana baza na bakamarade na bango dosiki tobimisi muke kaka ndenge toza eza 1000 l'état tozwa ngiringiri mobimba tokomi déjà na ba 5000 l'état nazwa pe kuna na Kalamu na Kasavubu nazwa na Bandal apo boisanaki nga nasali ata 15 000 voix te na bitu nde biso nyonso tolekisa mot d'ordre wana osilisi kovote ozongi na bureau de vote ya liboso na lobi pas de boycott tozanga te kovote mokolo wana ya mibale tozanga kozonga lisusu na bureau de vote te na kondima kaka mama na ngai oyo azoyoka pasi mokolo wana biso nyonso tokendaka baveye de priere eza boye te sikoyo ya mokolo wana ezali mokolo moko mpo na 5 ans nasengi na bino kaka veye de priere moko année moko eza na 365 jours fois 5 ans nga nasengi kaka mokolo pour que to protéger bavoi na biso bamama boyebi biso nyonso na condition nini tozali kovivre naza kutu moto akorapele lisusu te ndenge tozali kovivre na bobola mpo toyebani biso nyonso eza boye te konanga moko azalaka journaliste na Africa TV ata kokimbuta aza awa te comme candidat na kuna bosi bolapika mwa video wana avant ya kovote kanisa bafulu solo bafulu eza na sayo awa soko leki na sayo mituni me problème nini eza wana avant ya kovote mokolo na kosenga na biso nyonso tokanisa pasi oyo toza na mboka wana tobosana te ete Shaddai égal Kabila égal Monyokoli na limita mna kobima awa ezala clair balobi etangama na mutu nyonso abotama kaka mbala moko pe akufa mbala moko tokomi na niveau oyo tokobanga lisusu mutu tolobi ete esengeli tovote utile pour que lobi na biso ebonga tolelalela lisusu te nde boye ngai nakoloba mingi te poko ezokota molili ezokota nalingi napesa bino d'abord merci la mobilisation oyo bosali lelo elingi koloba ete ngiringiri eza na posa ya changement eza na posa ya nini tokosala kaka test mpo bomonake toza na posa ya changement soki natuni awa bato boni bayebi kombo ya actuel bourgmestre ya ngiringiri soki nalekisi miko awa toyebi ete soki mpe nalekisi miko bato boni bayebi kombo ya député provincial ya ngiringiri ya mikolo oyo donc tosalaki erreur ya kovote bato oyo toyebi te bamosusu toyebi te soki bautaka poto to bautaka wapi mpo bazala bakandida na mabele na biso ya mbala oyo tolobi esengeli tovote matembele ya nsima inga ya mbala oyo tomikosa te esengeli toyeba mutu nini oyo tolingi tomema place wana heureusement ya biso na provincial na national boyebi biso nyonso mpe tozalaka na bino mikolo nyonso tomibetela nanu biso moko maboko nakoshite nakosenga bolimbisi nasalaki yango te toye na mwa retard mpo tozalaki pris tozalaki na réunion mosusu na ville
boyebi mikolo tikali mokeli lelo etikali biso 9 jours pour tosilisa campagne électorale côté ya ngiringiri masolo eza carré eza boye te mais akosenga na bino eloko mosusu ngai nazali candidat na funa pasteur atangeli biso bakomi nyonso ya funa ezali 7 nayebi ke biso nyonso ndenge toza awa tozali na babelle famille bafandaka na selembao tozali na bana misusu babala bafandaka na bandalungwa bamosusu totanga na bango bafandaka na bumbu eza boye te bakonaissance na biso mosusu tosambelaka na bango bazalaka na kasavubu na kosenga na biso nyonso tozala pe baambassadrice ya docteur Seleyemba koteka numero na ye 531 epai ya baoyo bafandi awa na ngiringiri te bango bazwi ntango mosusu chance ya kolanda ngai te mingi mpe balandaka ngai na tv na defandaka mboka depuis kala eza boye te boyebisa bango ke eleki na bango azali candidat na funa mwana na bango azali candidat akodecevoir bango te mpo biso nyonso toyebi ndenge totambolaka depuis kala avant Olivier Kota avec votre autorisation nalingi nazongisa micro pe natonda bino mingi napesa bino merci mingi na mosala oyo tozali kosala tobeti maboko mpona biso moko penza tokozwa 2 ou 3 personnes oyo baza na baquestion par rapport ya makambo nyonso oyo le docteur Sele awuti koloba na biso awa na lombango penza 2 ou 3 personnes. Papa Yanga, posez-moi question. Comment une espérance? Oui, mais comment? Papa, tu peux voter. Mais tant que tu peux voter, tu peux si bango par nini carte. Si tu as des sous-soupona, il y a nini. Ikangana na yeba tozo na supo na toye basuki ni ikamini kene kana to ndenge ni na lobi ko lobi ke papa tozo na so to pes to kene ko voter ba so tozo na susu tozo na banda tozo mi souder siko deuxième fois na ezali pona ya nini ke ba mama na ngai bazali mayele mingi po na sentir d'abord ya liboso ba question eza mingi te c'est que bolanda kingai vraiment na kimia nyoso ya mibale mituna mibale obotuni ezali mituna mibale moko ya malonga mingi na kobanda na oya liboso mama atuni pona nini soki tosilisi ko voter esengeli tozonga lisusu na bureau de vote tokozonga na bureau de vote na korépondre d'abord na français ezali poto sa la dissuasion poto dissuader batu ya seni o bazana kati bayi baba voix ya papa na biso édité biloko na bébé le ndenge nini ndenge tofandi awa papa edi aza na 100 voix omoni 100 bakomarango 1 0 0 même mutu ya kokoma akoki kosala erreur na ko olia koma 1 0 0 akomi kaka 1 na 0 moko est-ce que vous voyez que différence est entre 0 moko na 0 mibale mais plus tokozala libanda bazoyoka tozoyemba mpona mboka tozoyemba mpona mboka bango moko na kati bakobanga koyiba awa tolingi nde tolongola bango likanisi ya koyiba parce que te mama nalingi nayebisa bino boye mutu na mutu ayebi place asankolaki eza boye te bureau de vote moko ezobimisa 5 ou bien 6 bureaux de vote te ndenge na bureau ya enrôlement place tosankolaki na kati ya école wana ezobimisa ba bureau de vote 5 ou bien 6 na bureau de vote moko ekozala na 600 personnes oyo bakovote na kati ya ville à l'intérieur du pays ekozala 400 biso tokoya kotia mobulu te tofandi nde wana mpo tozela baresultat constitution pe epekisi te bato bafanda wana bazela résultat tokoya kotia mobulu te tokoya kotumbola mutu te mais tolobi tokokende te tokozala na ntina affichage toyokani bamama toboyi ya mbala oyo tobanda kolelalela o cour suprême
oyo aganyaki, oyo aganyaki te, oyo ekendaki boye. Parce que mukolo wana ba mama oyo azali na telefone oyo ekangaka photo tango ba afficher na 1000 résultats. Biso tolobi mutu na mutu akokanga résultat na ye photo. Tokozala na numéro moko ya WhatsApp tokotinda biso nyonso ba photo ya mbala oyo ba mama. Soki bakosaki biso na 2006, soki bakosaki biso na 2011. Ya mbala oyo tofungoli biso. Biso moko tokosangisa ba résultat na biso partout. Ya Ngiringiri, ya Bumbu, ya Makala, ya Selembao, na ya Kimbanseke, ya Kinshasa mobimba. Tokoyeba banani bakanyaki, banani bapolaki. Ya mboka mobimba. Avant kutu nanga pesa ba résultat, tokoyeba elekaki ndenge nini. Question ami balé. Mama tuningai toyaka na maloba ya sukali. Toyaka kaka boyena ba français milai na ba explication milai. Et puis nasuka biso nyonso tokimaka. Ya solo balobi muyaka moko afingisa bayaka. Est-ce que ndebo e bayaka nyonso nyo baza mabe? Est-ce que baluba nyonso nde bazaka bawewa? Bawewa bazali me baluba nyonso te nde bazali bawewa. Ngai nalingi tozwa rendez-vous biso nyonso. Pona zalaka molobeli na bino debikala. Nalingi tozala biso nyonso ba témoin tozwa pe likolo comme témoin. Mukolo bokoyoka pe ngai mwana oyo kovotaki. Ngai pe nakomi lokola oyo balobi aza ministre intérieur oyo biso nyonso nafuna topesaka bavoir. Toyeli kombo na ete hein? Mukolo bokoyoka nga pe natengami so oyo bozo réservele ye. Bo réservele yango pe ngai. Mais tosala erreur te lokola bayaka ndambu bafingisaka bayaka tokende na élection te tosala yango te tokende na maponami topona oyo tomoni ki azali na mayele ya kokoka mpona kodefendre mboka nde nalobi mama tozwa rendez-vous eyo tokobanda kosala mosala biso tofandi awa ngonga molai vacances parlementaires bokobanda pe komona ngai nakobanda kotuta na terrain mpo tobeta masolo ya mboka bakestion nyonso oyo ya insécurité ya détournement ya bambongo ya nini tokobanda koya kobeta yango biso nyonso parce que eloko mama alobi esalinga mpe mpasi mingi est-ce que boyebi ke funa tozalaka na badepute 12 mais soki nalobi totuna mpe awa banani bayebi bakombo ya badepute ya funa soki tobimisi ebele oki ozala misato bosikoyo bamosusu ya mosala na bango ezalaka nini bavotaka député te po akende na fimbu oyo akosala boye te bavotaka député mpo na misala mibale avote baloi et puis asurveiller baloi oyo tovota soki ezosalema ngai nakobunda mokolo na kokoma député toko-insiste na gouvernement central ezali na aveni moko esalanga mpasi mingi ezali aveni elengesa elengesa ezali ndambu kote ezokabola Ngiringiri na Kalamu ezokabola Bumbu na Makala ezokoma ti na niveau ya Selembao. Est-ce que vous voyez qu'il y a venu na elengesa soki tolobi totia yango makadamu totia yango goudron bamama na ngai ya Selembao bakobanda soki kobeta makolo te mpo bakoma bandala toko désenclavé toko désengorger d'abord avenue 24 mois embouteillage possible. Kuna pe victoire et que se décompresser. Na batu ya bonga fula babanda kouta Gombe babanda kozwa elengesa ti eke kobima na triangle ya Unikine na mi wana ya béton armé de place avenue elengesa ebima natondi bino mingi awa ezali epa na ngai ya koloba kutu mingi eza te soki ezalaki epa bajeune nayebisaka bango biso nyonso même moral biso nyonso même moral